Solo bandeko balandi ya Social Télévision tokutani susu na mokolo ya lelo vendredi 14 mars 2025 dernier jour na biso ya semaine en tout cas pona masolo ya mboka ndenge pe toninga koloba mingi le plus beau jour de la semaine ezali obele vendredi esika nyonso bosili kozwama na Congo central, dans le Grand Katanga, dans le Grand Kivu, dans le Grand Équateur, dans le Grand Bandundu, dans le Grand Kasaï, en tout cas, Grand Oriental, na Bosanité, Topesimi Mbote, et Sengomingi, Yakoleba ete Bozali, Kolanda, Biso, Nangonga, Oyo, pourquoi pas, Bandeko, Kolanda, Biso, na Libanda, Mboka, Nanzela, YouTube, Topé, Nanzela ya Blue OTT, on a application qui peut télécharger dans le téléphone pour les canaux Kolanda Social Télévision, mi pe Kolanda Masolo, ya Mboka Nanzela et à téléphone. Vous avez que ça a mis confiance. Tous allés à Mokoyalelo, vendredi 14 mars 2025, comme annoncé, Mobia Ramenabiso, assis à Za déjà na Biso, Bourmone Kalamingité, comme annoncé depuis ton annonce qui en haut. Lobby vous avez comme on a des collègues à Silikoza Nabiso, beaucoup de monde a carrément été cassé. Denge kaka to banda kako mesano na masolo ya mboka to zai kolera ba bazai kolera na mokona lelo pasi ezali wana zali comme on a entraîneur adjoint à BC Terreur Voda Elvis et longo na Doris Basaoula basili kokufela noko na bango et longo en tout cas si ezali na motema toutes nos condoléances kimia et les kakoza na mabota na biki ezali pasi bozali ko lela wilimboyo na kitambo akufeli pe ya na ye ve mortuaire et kozala lobby to kozala na to lela na ba oyo ba zali ko lela vendredi 14 mars ils sont nés un certain 14 mars Misatu Masolo Mboka et Lobito tombe la bango bon anniversaire et Aliboso depuis State Ezali wana maman pasteur bébé Joe Klani Kadima bon anniversaire maman pasteur Ata Okenda eba été solidarité 28 Ezali Kaka très bon anniversaire bébé Joe Klani Kadima deuxième anniversaire Ezali Molongani ya professeur Didier Mbouyi ou Ezali Eliane Mangala bon anniversaire à toi Yomoko Ebika c'est la maman de Dylan très bon anniversaire mon condia ressources humaines on sait que ça va bien se passer mon konalelo vendredi anniversaire il y a Souka Ezali wana Bebeta Kapta Moudimoula un ancien du collège Boboto, Bébé Takapta, on l'appelle le DG de Paris. Très bon anniversaire, en tout cas, la combat les amis de Bébéta, on te dit très bon anniversaire, Kapta Moudimoula, le DG de Paris. On a Tobo Sani Pété, bon anniversaire, Naomi Biongo, membre. Il y a les amis de Bébéta Kapta. Bon anniversaire. Faites bien ton jour, très cher ami, et on sait que ma camion sur Eko Leka Malam. Merci beaucoup. Rodrigue Kikunzu Azali na Bisokuna na réalisation. Actualité, rentrée parlementaire, classe Ezali Kozonga. Donc on a lobby samedi 15 mars 2025, Ezala na Assemblée nationale, Ezala na Sénat, Bakenibe Kozali Kozonga Yandiana Bango Yakelasi. Lobaka rentrée des classes dans le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, Bakozong et la lobby déjà à 11h, les alliés Sénat et à 13h,
on est dans la chambre basse, on a Assemblée nationale, rentrée parlementaire, en tout cas, sous contexte, il y a agression, il y a la République démocratique du Congo, dans la partie est Nango. À la haute cour militaire, procès, il y a 5 hauts gradés, il y a Forces armées République démocratique du Congo, PA, Police nationale congolaise, et bandaki lobby leki, j'ai la haut gradé, Fundi Bango, accusé d'avoir abandonné les positions face à l'avancée des rebelles du M23 à Goma et à Sake, bandaki lobby, aussitôt lobby qui identification na ba ebisi bango ba grief na bango ba fundeli bango directement l'audience a été renvoyée au 20 mars prochain et Kokoba le 20 mars. Voilà quelques actualités aussi avec Gombe Labino lobby le qui Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo à Zalaki na université pédagogique nationale Kunande, vice-premier ministre, ministre de Transport, voie de communication et désenclavement, Alekaki na Kosoloa na étudiant, éveil patriotique, en tout cas, étudiant les Kanako Lingamboka, na Lisolo, Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Siliko expliqué bango, Ndenini armée et fonctionnaka, Ndenini armée ezali composé, Kakate, koleka na kokota ame siko pona ko benga na monguna M23 zali ko tungisa République démocratique du Congo kasi pona ko préparer pe armée esengeli za na ba élite na mikolo zali ko ya armée ya sika na kati ya République démocratique du Congo na ebité mwana mboka Rodrigue soki tokoki ko landa na mokuse Maloba, il y a Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo, pas possible. On n'est pas prêt. Voilà. Je crois que ça sera prêt. Dès que ça sera prêt, au collègue Nako signaler Bisso. Ndenge to silagi na kolaka bino to zana mubianga mina Bisso kasi to présenter to pe séquence wana ya Boleka na komona yango. Est-ce que le sport est prêt? Au tir la biso sport pas les kana komona. Mubianga mina biso ya mokolo na lelo. Rodrigue. Le sport, je parle du sport. Sport annonce il y a une émission à lelo. Il n'est pas encore prêt, ils ont prêté voilà. OK, voilà. Sans plus tarder, on y va. On va aller directement. Mwanamboka Jean-Désiré Mbozi wa Mbozi. Secrétaire national, il y a un mouvement de libération du Congo à Zali Nabiso Namokolo Nalelo, Bozali Komona Yewana, Mwanamboka Jean-Désiré Mbozi Mbozi, Asili Kozwa Micro, Mbote na Mwanamboka. Mbote mingi, Papa Élysée, Mbote Nabalandi Batso, chaîne télévision, social TV, Boye Mbote et Outi et Panayeme Soli Kouya Congo. Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo, prophète politique, maître d'école, unité de mesure. Na pesi Mbote na patron ya chaîne Oyo pe na baebaso baza ko sala awa Mbote mingi na biso. Yaso Mwanamboka Jean-Désiré Mbozi wa Mbozi. Boni Mboka. Motuna liboso to bandika na wana Boni Mboka. Moto Mojali. Moto Mojali na Mboka. Moto Mojali na Mboka. Moto Mojali na Mboka na lolenge nini ba tomboki pe ba mitie o maboko mabanguna babiso Rwanda bakangi eteni na Mboka na omunyele mwa ekolo province ya Kivu Nord Sud Kivu ezali bongo maboko ya batomboki tina na lobi Moto Mojali yango pe Mboka ekoti pokoso bato bakufi ebele sanza ya masi ya oyo bamama ebele bakufi na bana mawa pe pasi motema Moto Mojali. Il y a seulement Mboka Jean-Désiré Mbozi batebele basilali ko réclamer yo tanto émission te sengeli to le kanako yamba la fois passée rataki lelo honoré bandeko bazali koyandea biso na mokolo ya lelo
et mi balé to pe mi satu oyo tokoleka na kofanda na wana mokona lelo moins virgule rentrée parlementaire et kozala lobby Assemblée nationale Sénat contexte particulier au lobby ango bitumba na est rentrée parlementaire oyo et kozala na contexte nini ya liboso esengeli population bayeba te ba sénateur na ba député ezala nationaux to provinciaux basalaka misala sanza misato bazwi vacances bazwi congé bakei na ba circonscription na bango kokende kotala koyoka kolela ya population to pe problème nini eza na kati na circonscription na bango sima sanza misato bazongaka tango bazongaka babengaka yango rentrée parlementaire ndenge olimbolaki awa bazongi kasi ezali na contexte moko particulier ya solo rentrée parlementaire oyo ezali na likambo ya litomba po toyoki wana balobi likambo ya négociation ni parmi ba sujet tokoloba lokola mboka eza na mobulu mboka eza na kati ya potopoto bitumba rentrée parlementaire ekozala mingi na likambo oyo wana bitumba epai économie epai mpo soki tokotala lelo bandeko ya Goma Bukavu epai kuna nyonso misala mizali lisusu te baye basalaka mimbongo batambolaka lisusu te baye basalaka na babanke kangama bokoso ekoti kuna na baprovince mibale wana mai wana manso badepute bakobeta masolo wana le social mai courant bana ya classe nzela masolo wana nyonso tokoyoka yango na rentrée parlementaire oyo mpe gouvernement akoya kotala lolenge nini akokoka kopesa solution na bana mboka oyo bazali bazwami esika mobulu ezali elingi koloba te rentrée parlementaire oyo balobaka na lopoto rentrée de tous les enjeux eza na makambo ya makasi ebele esengeli oyo ekosenga te badepute na basénateur na biso baloba na ntina na yango ya solo mwana mboka Jean Désiré Mbozi ya Mbozi tikete toleka mpena na kofungola masolo na biso olobi yango déjà négociation directe na M23 na Luanda ezaki souhait ya président angolais invitation balobi ici kokoma déjà na République démocratique du Congo porte-parole chef de l'État lobi basili kozwa invitation kasi kozwa na kozkende ezali biloko mibale keseni est-ce que pour yo mwana mboka Jean Désiré Mbozi ya Mbozi esengeli gouvernement congolais eleka na kosolola na M23 to baleka na kosolola na moto abatami na nsima ya M23 moto na liboso na yango wana soki mpo na ngai nakosolola na moto moko te nakosolola na moto moko te soki mpo na ngai Mbozi wa Mbozi mpo na nini koluka kosolola te alors que culture africaine même pas culture africaine culture taka ya bato kosolola ata kutu Russie Ukraine tomoni basololi mwa Ukraine pas revoir ma position États-Unis apporter aide na aide ndeko Élysée ezali ko Rwanda aza kosala ezali ko mbala ya liboso te yango oyo eza soki mbala ya misato to ya mine esengeli lelo bana mboka basosola likambo moko toyekola kobundisa moto te tobundisa nde bizaleli na 97 tokanisaki te bayebisaki biso ete soki maréchal Mobutu akei situation ya mboka na biso ekoya kobonga mpe awa nakoloba mingi na baacteur politique tolobaki Mobutu akenda abebisi mboka bakongolais nzoka ezalaki mayele mabe ya bayini Congo maréchal Mobutu akei esika nzela efungwama libela ti lelo oyo mboka lokola Rwanda
bakoma na makasi ya koya kobundisa biso mpe bazosukisa wana mpe mbala soki misato soki mine tokosolola na Rwanda bongo bao batindaka Rwanda. Ah donc ça peut na bato batindaka. Ah oui, parce que ndeko na ngai Élysée Rwanda kaka ndenge ezali wana bakoki kobunda na RDC soki lelo bana ya Nord Kivu mobimba population ya Nord Kivu baoli bakote na Rwanda kozala esika kovandisa bango te. Tozwi kaka commune moko ya Kimbaseke, commune ya Kimbaseke bato nyonso batelemi tokenda kokota na Rwanda kozala esika kovandisa bango te. Rwanda yango nazoloba masolo wana bazoloba négociation dialogue eza lokuta oyo babwaka na lopoto la poudre aux yeux baza kobumba biso tosololaka na Sem City masolo ya Sem City ezosila babimisi kombo mosusu tolandi wana intégration soki nini babimisi kombo mosusu oyo bazobenga lelo M23 c'est l'AFDEL RCD RCDC PP PPRD allez bangwana M23 DSMP c'est et que ce DSMP mosu bayaka awa na baboskota nganda CNDP. Vous comprenez? Et vraiment machination moko baza kosala baaventure soki olandi otala bato baza kuna na M23 ce sont les mêmes qui étaient à l'AFDEL bango wana soki olandi kaka bango wana bazalaki na RCD soki otali kaka bango wana bazalaki na CNDP olobia kaka bango wana M23 première formule bango wana lisusu M23 deuxième formule landa yango tala na wana tala bakombo ya bato baza na kati wana ce sont les mêmes et c'est de l'aventure beaucoup cela na bango okomona groupe mosusu kobima pembeni bainvente likambo baboti raison mosusu raison liboso ezalaka banyamulenge armée na biso awa ndeko Élysée combien de banyamulenge baza na kati armée na biso awa na baservice nyonso plein une seule tribu okokamata bango na baservice ya renseignement partout na gouvernement bazali na baentreprise bazali balingi bapesa bango nini ntango maréchal Mobutu akei AFDEL yao apesi acodifie baoriginaire Équateur code 32 bangaya bazaki bandoki. Est-ce que bangaya bazaki bandoki babi non on veut nous exterminer mais pour la ligne copée sa faveur na likambo moko ezali invention de monter de toutes pièces. Ce n'est pas normal. Tribu nyonso lelo ebanda kozwa bandoki eyaka korevendiquer toza na gouvernement te tozali na boye te. Donc on a eu l'isolo et sengeli ezala nkete. L'isolo et sengeli ezala te ezala ke tobunda kaka mibali te soki bakosilisa biso basilisa biso. Basango Senko SCC babeti maboko le chef de l'État, c'est le chef de l'État, sans ouverture des chefs de l'État, Azaki Namo, tant bon, Bassi Koleka, na Luanda, chef de l'État, quelques jours après, Eduardo Lorenzo a zoné ici réponse, et Basango Senko SCC, Bassi Bassi déjà dans l'initiative, voilà, pendant Bango, il s'est mis, il s'est mis, pendant que les Kanako Luka Kinya, biso base tozali kobundela kinya bino bayi politique bino MNC na kati ya union sacrée ezala bato opposition babinyoso bazoluka kinya na bandi kimia esengeli mpe leka na nzela ya lisolo omoni yango boni. Mais Rwanda alingaka kinya te ndeko Élysée, c'est ça la vérité. Rwanda alingaka kinya te. Qu'est-ce que la RDC n'a pas consenti pour kinya ezala?
jusqu'à signer l'accord de l'exploitation à minerai, ça la ligne usine ya traitement et puis il y a bango nous sommes là pour la rendre de quitter. Ce n'est pas normal qu'on crée CRGL pour que tous la intégrer mais bango va limiter va belé na biso mais c'est tellement grave ti eza mokolo non après ma belé tous voyez Élysée. Et comme ce que l'optique a mabélé, que je bateau. Pour lui, il a prétexte, c'est nous qui avons fait ça. Ah, il me dit non, on va examiner. Non, tu vas aller le présenter. Non, militaire, tu vas si quoi, prétexte, c'est nous qui avons fait ça. Biso. Comme la nationalité rwandaise. Il y a un chaque fois, pour une fois, il y a soutenir thèse dirigeant politique Moko, Adolphe Mozito. La tribune à l'Obakaro. Solution à Rwanda et Zanobek Biso, tous les initiatives, il y a que bête à la face. Biso to bunda la bango. Nous devons faire la guerre au Rwanda. Parce que ce n'est pas normal. À 3-4 reprises, à prétexte. Ce qui va vous faire que ce là, Malobangaï n'a pas coupé sa partie à Monoko, n'a pas fait un dialogue. N'a pas eu il m'a dit ce qui est causé là. Gouvernement M23, Malobangaï n'a pas fait sa négociateur. Ce qui va comme il va tout n'a pas rebouillé. Bino bozwaka mandoki wapi bozwaka masasi wapi nyonso bozala yango bilamba ya kolata baboti kolia na bino source ya financement na bino ezali wapi parce que bozala na gestion moko te ce qui va pesa ya mwana nde va continuer masolo parce que c'est pas possible on commande na bacongolais oyo bautiliser baza na kati bazwi bamoyen wana wapi. Mais bazali na ndamu na oyo fa de setiki na ndamu bazali hapa ndeko na Élysée ko ça la guerre ezali kamwa lipa na ko bater ko ça la guerre ezali mayo tote ezali likambo monene mosolo belé ko bimanakati yo landi oyo makambo ya Ukraine kuna te nene États-Unis la ko ça le misolo belé binisi aux de la France démarche par la mobilisation pour la motion de la Ukraine. Et c'est en termes de milliards que ça a été mis à M23 à ce Cambodge. Et pour la Nini, les Cambodgiens que ça, il y a M23, Rwanda très agité à ce sujet. Pourquoi? Pour la Nini, il y a un affaire. Attends, soleil na M23. Attends, soleil na Rwanda. Kasi baole bapesaka misolo wana bazali bakomi bimisa mokolo moko te solution yango Rwanda atanga biso libera atosa biso la vie ayebake voisin oyo soki na Amerika ka fion réponse na kozwa oyo ya libera yango nazo ba dialogue pour ba dialogue on tosala dialogue intercongolais tosala résultat na ezalaki nini aussitôt esili babimisi schéma mosusu bon ça là babimisi schéma mosusu donc ezali la pire aventure nazalaka pour dialogue Monsieur le Manaboka, Jean-Désiré Mbouzi nazoa deux messages moko bandeko bakomi ndeko Pascal ali bonjour Masolo ya Mboka Masolo gouvernement na M23 ezali distraction eza rendez-vous piège. Il y a Mibale, Balobi, dialogue gouvernement, dialogue M23 gouvernement. Banani bakozala na dialogue kosolola na nani wana ndeko moko pe mutu sini na kokoma tuzalobi guerre de communiquer wana tozoya na lisolo wana quel que soit ndeko Jérémy alobi
quelle que soit la position de son entourage, Félix ne saura pas échapper à la philosophie des dirigeants de la Réunion s'il tient à sa vie, car tous ne jurent que par ce dialogue seul capable de rétablir la paix dans le Grand Lac. Archi faux. Archi faux. Archi faux. Archi faux, Nekonangai. Dialogue intercongolais. Nous sommes qui est belé. Nous avons tout makati lolo. Nous sommes pour organiser dialogue intercongolais. Nous avons appelé ça comme bon. Nous avons appelé ça comme bon. On a déplacé les gens. Et Bandou n'a pas de Gaborone. Et Baké Éthiopie. Baké Kozonga. Ça nous situe 1. Ça nous situe 2. Nous sommes accord à Lusaka. La cascade. Tout ça. Il y a ça nous situe 1, ça nous situe 2. Mais dépenses seulement là. Même il y a ça la dépense. C'est des choses. Mais la suite c'est quoi? Bateau va parler là qui est en haut. Pour la ligne c'est de la pire distraction. Et ça distraction, dialogue. Sous que le nom que Bisso RDC, tout est dans la Rwanda, directement. Et pendant que épouser philosophie à Adolphe Muzito, à Robert, la tribune à l'université de Kosa, Bisso tout bête le monde dans la sas. Pour Bango, la bête à Bisso Mokili Zotal. Bisso tout est tout bête à Bango. Tout le monde a dit que Mokili a votre Bango. Ça en est de trop. Et ça n'a pas de Botani, na Goma, na Bruchuru, na Bunagana, Banda Botana, Vina Yaka Komona, Bato Bato Kufa. Bato, Makolo Bakati, Motokuna, Monsieur Remot, Oyokuna, Mokome Bokane. Ils n'ont vu que de mort, ils n'ont vu que le malheur, le ténèbre dans leur vie. Les enfants de 30 ans, dans la zone, quelle race il y a bateau, tout ça qu'on s'attendre dans la zone, 30 ans. Donc, on a les enfants de 0 à 30 ans qui ne vivent que le crime. Baza qu'on vive le caca horreur. Baza qu'on vive le caca massassi. Kaka Mignolo, Bakofi, Boumba, mais ça va prendre. Et c'est normal. Et c'est normal. Dialogue en dialogue. Nous devons ce qui prend un gaï. Tokoye dit ça, président Lorenzo, président. Merci Mingi, les amis de Konabiso. Angola, on a posé l'indépendance. Bazaïwa, Koufa qui prend un c'est-à-dire les Congolais. La Kotaka Bitumba pour Angola a l'indépendance. Zongi c'est la bisope Bolingo wana. Tala naza kolanda makambo ya Sadek. Oh non, Sadek, Batindi, bazo retirer les sous. On retrouve la troupe. Mais c'est quoi ça? La force de maintien, c'est quoi ça? C'est de la pire aventure. Gaï nazalaka d'accord, même l'organisation soit. Balingi Bissoté, Balingi RDCT. Ça, je vous dis en toute sincérité, Nenanga la Vandaka, la Sosolaka, la Monaka, Ezali, aventure, Basakanaka, la Bisso. Ce qui vont, toi, vendre encore la Chine, à Sanaka, période Moko, à amener une vie autarcique. À Luki Katina Moko, à mis Pessi, discipline, Chine a commis puissante, allez, monde entier la commis pour la Chine. RDC et les pays qui sont là. Mais n'est-ce pas là un moyen pour la République démocratique du Congo à l'Ukanam n'a bondissa armée na yépé pour elle même que ça la confiance, que ça la confiance, que ça comme pas si qu'on va retirer la tout dans le but n'a qu'à commentaire que la landi a dit va nous sous tout moni Ukraine bazali ko ya kaka solidarité union européenne mais biso na Congo ba troupe ba mona bazali ko se retirer. N'est-ce pas aussi le moment pour la RDC à Bonissa Pena, armée naïe de manière à ce qu'elle est indépendante, au lieu qu'on tient la mise sous la Mboka Papaya. Mais justement, armée on est bébé l'Angolami. Et bébé à partir de la fidèle. Les amis qui complet international. Armée rwandaise, c'est les Zawana.
à l'époque de Maréchal Mobutu, Bakuka qui franchit la 1 mètre de la frontière, il a dit complot international. Tant qu'on va défaire l'armée na biso, il y a un azar pour belle là, qu'on avait réalisé. Et ça les acteurs politiques, et ça les généraux, mais c'est malheureux. Tous les qui ont gagné Europe, mon côté. Où il y a politique pour passer mon mission. Où il y a politique pour la candidat commandement de la régime. Résultat, tout le monde passe. Ce qui n'est pas cité, il y a ici un problème de conscience. La conscience citoyenne. Nous sommes Congolais, il faut tout comme dans le bateau. Tout le monde a besoin de tout qui n'a pas. Tout le monde a un résultat. Ah, Mobutu, ah, tribaliste. Tribalisme sera mis après Mobutu. Il y a Mawa Koleka. Ah, Mobutu, mais gestion. Mais gestion sera mis après Mobutu. Il y a Mawa. Ah, Mobutu. Mais c'est grave. On va être. Toi, qu'on soit chef d'état-major, il y a Rwandais. Mais on découvre qu'il y a Bango, on qui est un Congolais. James Kabarebe. Bango qui n'a biso, il y a un Congolais. À l'endroit musée, esprit échangé, James Kabarebe à quel Rwanda, chef d'état-major général. Tu peux comme ministre de la Défense. Comme ministre de la Défense, il y a Rwanda. M23, ça c'est dans ma boque. Ça c'est le résultat de la dialogue. Le résultat de la dialogue, il y a un bakoya, continue à système il y a un boka, il y a armée, il y a renseignement, il y a un solo, pour pas faire tant de la information, pas à Botilicambo. C'est pourquoi la zone le dialogue, on en a eu assez. Et c'est trop. C'est de la poudre aux yeux pour le dialogue. Il y a un peu aussi sa première thématique. Processus de Nairobi, processus de Luanda. Ça a un mot fusion. Flou. Ils ont persisté dans le certains s'accrochent dans le processus il y a Nairobi, Bamsusu dans le processus il y a Luanda. Tokusuka nango bon. Ndeko Élysée. Processus il y a Nairobi. Processus il y a Luanda. Quand il y a un dialogue, il y a un dialogue. Je vais vous faire un petit rappel. Tant que nous avons qui va lobby, Saddam Hussein a côté la Koweït. Ça a dit dialogue. Saddam Hussein la Koweït, il a dialogue. Ndeko Élysée. Si Balokani, Mandoki, avion, char de combat, Beti Saddam Hussein va devenir. Pour la ligne, il va faire un autre pour la RDC. Pourquoi on fait un autre pour la RDC? C'est ça le vrai problème. Qui n'a pas eu un vraiment en hôtel? Union africaine. Union africaine n'a vraiment en hôtel. Oui, d'accord. Qui n'a pas eu un vraiment en hôtel? L'organisation de la membre de la carte n'a vraiment en hôtel. SADC, EAC, tout ça, comme ça, c'est de l'aventure. Dans ce moment-là, qui n'a pas eu bon, on dirait que la RDC a dans la situation. Et que ce qui nous ont dit, processus de Nairobi, processus de Londres, processus de Yamini, nous avons eu un gouvernement légitime et légal, issu des élections. Il faut démocratie, non tout dictateur. Démocratie contre la Mboka, il faut des élections par voie des élections. Mais ça l'a mis par la voie des élections. Mais pourquoi tolérer amener un gouvernement légitime
à aller discuter, négocier avec ceux qui ont pris des armes contre leurs propres frères. Moi, je ne vois pas comment. Et c'est le point de tout ça qui est un bateau. Nous avons d'accord, nous avons une négociation. Processus, c'est de la poudre aux yeux. Résultat de la négociation en loi. Et Ezali, dans le régime auteur. Et ça, dans le régime passé. Si il y a un kingo, mais franchement, nous avons le principe théorie à Adolphe Muzito. Nous devons faire la guerre au Rwanda pour lui infliger une correction définitive. Parce que Bango, ils s'octroient le loisir de le faire sur notre territoire et en répétition. Le dialogue, ils ont une blague, ils ont une simple aventure. Merci beaucoup. Moi, je désiré Mbozi Yamotuna Yasuka. Yasuka pena thématique oyo. Mbutu ekoti pa banganga nzambe. ECC Senko bango bazalanga muna bango. Les autres bango basali ya bango. Alors que bango nyonso bazali koluka c'est le komoko kimia nakati ya mboka. Conseil nini okoki kopesa bango na minute un conseil na kopesa bango conseil te boko yesa bango nini kasi bako bana mboka bazozonga nde na Biblia Yesu Kristo alobaka bo ebele bakoloba omokolo mwango ebele bakoloba na teyaki na bikisaki na sekusaki bato pe na kopesa na koloba na ye na yebaka yo ata mokolo moko te. Ndeko Élysée. Ce qui les représente un problème très souvent, élection salami, élection chaotique, élection d'eau. Banani bazaraka toujours qu'on chapeauté par l'église, institution la CENI. Banani, c'est ça que la confession religieuse. Comme on a tellement ce style. La confession religieuse, bazaraka à la tête, il y a une institution là. À chaque élection, on apprend des choses, on vit des histoires. Et alors, on appelle si réponse dans le Bible, la côté à la monine. Réponse dans la Bible. Yesu alobaki ebele bakoloba mokolo mwango na teyaki na sekusaki bato na salaki ba miracle. Pembe Yesu nakoloba na yebaki yo ata mokolo moko te. Et c'est le cas. Comme moi, et c'est là la confession religieuse pro-gouvernement, confession religieuse anti-gouvernement. Mais c'est quoi ça? Au nom d'une certaine libéralisation et la confession religieuse, démocratie, ainsi de suite. Très bien. Mais après, on a bien les ennemis, on a pesikaka, l'ikambo ya seni. D'abord, pour pas prononcer le Mokambia Seni et Zalaka Bitumba dans la confession religieuse. Parce que Mokambia Seni est issu des confessions religieuses. Gestion et élection, une gestion chaotique. Ah oui, tu as dans la confession religieuse. Ce sont de bons honneurs de leçons. Comment on a appelé Malouman? Confession religieuse, ma pesamisson et sengoté, la gestion de l'élection. Bapesa ba Congolais sengote. On a fait le pas. Ce qui nous montre la confession religieuse. À mon que ma confi, aille à la plateau, mais là, on peut la réponse. Mais c'est malheureux. Il y a mon avis, nous avons un conseil à couper sa bangote. Sous Kanalikambo, nous avons la Bible. Et Yesu alobaki ke et mokolo mwango. Banike bakote bakoloba. Na teyaki liloba na yo na sekusaki baweli na salaki ba miracle pembe Yesu nakoloba na yebaki yo ata mokolo moko te.
Merci Lili, moi Jean-Désiré Mbozi, avant de droit à la deuxième thématique, on attend quelques messages. Bonjour Masolo Amboka, retrait à Batroupe et à Sadek et Sengeli, To Banza, Malam. Les extrémistes, ça doit faire réfléchir les extrémistes, va en guerre alors que le pays n'a pas une armée dissuasive. Ndeko Freddy à Lobby. La SADC est égoïste. Il s'agit de la vie des êtres humains. Ils veulent gagner du temps pour amasser les richesses. Pourquoi notre pays a eu cette malchance d'avoir des mauvais dirigeants? Ndeko Ruth, bonjour Masolo Amboka. Quand serait la bonne décision par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Le changement de la constitution, le dialogue ou la guerre? Ndeko Justin Arubi, des dirigeants souvent imposés en coulisses par les Occidentaux. Leur objectif est que ce pays si riche en ressources naturelles soit mal gouverné et ne progresse pas, qu'il demeure pauvre et très faible. Cela leur permet de lui imposer des contrats léonins, de piller sans coup férir. On ne pille pas un pays prospère et fort, on négocie pied à pied. Or, les prédateurs aiment prendre presque gratuitement. Un président américain dont le nom m'échappe pour l'instant avait dit « Le monde a besoin du Congo, le contraire non ». En sommes-nous conscients? Sans doute pas. Tarakaka, contrat batu oyo basinyaka. Cette histoire du corridor de Lobito par exemple, est-ce normal? On impose aux propriétaires des biens à évacuer par où et comment. Cela doit se faire. Et il appose sa signature, sont branchés. Et Zalaka, des dirigeants dignes de ce nom l'auraient-ils permis et surtout signé? Sans doute jamais, mais toutes ces entourloupes n'arrivent qu'à nous. C'est pensé, c'est voulu avec notre consentement implicite. Réaction, mon avocat? Esprit à va en guerre. Oui, qui civilisait ton Nakanou Kouzana Mokili. C'est le coup là. Moi, c'est une attitude d'intellectualisme. Le va en guerre ici n'a pas de place. On tue des Congolais. Et c'est à répétition. On occupe des terres congolaises à répétition. Et vous parlez de va en guerre. Il n'y a pas l'esprit de va en guerre, cher ami. Tout ce que vous apprenez, le concept d'un va en guerre, ce sont les Occidentaux qui ont produit ça pour réduire la tension des autres. Les pays décivilisés sont les premiers va en guerre. Les pays les plus puissants du monde, ce sont les pays qui sont militairement avancés, très forts. Et que la RDC ne puisse pas réfléchir dans ce sens de peur qu'on le qualifie de va en guerre, cher ami. Arrêtez avec ces sentiments que vous croyez intellectuels ou civilisés. Ce n'est pas civilisé ça. Ce n'est pas civilisé. Les Français font la guerre partout. Les Français pour se maintenir en Afrique. Ce n'est pas des coups d'État, ce n'est pas des guerres. Et ainsi de suite. Les Américains, tout le monde, les Britanniques, ceux qui ont cru être plus civilisés que nous, ce ne sont pas des va en guerre. Non, arrêtons avec ces discours soi-disant civilisés, soi-disant intellectuels. Je suis désolé, cher ami. Ezali likambo moko important. C'est la vie. Vie na biso. Ezali vie. Ya bana na biso. Ba koko na biso. Héritage oyo. Sinon kimbanga tikela biso. Lumumba, Kasavubu, Mobutu. Tokolorami na bana po ba koko na biso. Nous serons jugés. En fait, cette petite théorie inutile, cette théorie scientifique, va en guerre. Qu'est-ce que signifie va en guerre? Non, l'école a percevoir l'ami. Au moment où on vient tuer à répétition pendant 30 ans dans ce pays, vous parlez de l'esprit de va en guerre. Non, je crois que ça c'est un sentiment qui proviendrait certainement du réseau rwandais. Pour Congolais, c'est la probabilité. Merci Lili, mon avocat Jean-Désiré Mbozi, secrétaire national et en mouvement de libération du Congo, chargé
mobilisation et formation. Voilà, très bien. Ça y est, Pitira et Tobeta Masolo, il y a un mouvement de libération du Congo. Boni Mwanamboka Jean-Pierre Bemba. Colombo. Qui n'y a qu'à t'imaginer. Moulin Nzambe, Zakati n'a eu père à ça. Kasi makambo ko sala ezali malamu te akoleka bipai bafa koleka aleki na kikwit aleki na bandundu aleki akobeta kaka président akala on dirait bato balobi on est comme problème particulier on dirait atika makanga ya bana mboka Joseph Kabila pour sika no saye koleka kaka kobeta ndeko Élysée soki omoni mikili ya poto ezali kovanda kinya bato bazoteka bandako awa mpo bakende kovanda na poto mpo na bosembo nyonso tozolela lelo awa si Joseph Kabila nyonso tozolela lelo awa boye ezali ye processus ya baintégration ya armée intégration brassage mixage si ye moto asalaki yango nyonso ye moto asignaki baaccord ya M23 ye na Addis Abeba nyonso toza komona awa lelo siza na motu na ye me nayebi te biso bacongolais topetre bomoto toza lisusu bato oyo konti de personnes équilibrées toza lisusu bato te nyonso alaki kako ye azalaki kozwa mwa 10 francs pembeni na ye alors azomona ke soki ye te akozwa lisu epa mosusu te mais c'est une vérité connue de tout le monde armée na biso lelo ekomi lolenge oyo na baprocessus nyonso toboyeba ya dialogue sous Joseph Kabila vrai ou faux j'aimerais batongo na yo baya awa et je vais les confondre ici peu de l'appui amenez-les je vais les confondre ici. Il n'y a aucun règlement de compte. C'est plutôt une vérité. Il faut que le Congolais sache. Ma belle, où tu wapi? C'est comme aujourd'hui. Tu vas chez le médecin. Maman, il n'y a pas soigné. Il faut ça poser un diagnostic. Malade, où tu wapi? Au courant d'un peu de alors, les soldats, les généraux, on va trahir l'histoire. Non, on tient à vous. S'ils alliés, et qui ne répondent que de lui. Bien sûr, le roi va répondre à la président Sikazali va répondre de chef de l'État. Bazalaki endoctriné. Bazalaki endoctriné. N'a bisalo le komoko ndeko Élysée. Il n'y a que le créateur. Nde ayebi matière ni natiaki kati na moto. Pour pas créer malheureusement tellement les akana jargon mais pour pas que ça va péter général dans les armées et où t'as kamini makanicien mokonzi kati na yo tango Félix Tshilombo aye kozwa pouvoir à côté de wana nyonso pendant 18 ans matière est créée bango ils ont Joseph Kabila 18 ans armée qui ne peut se dire la preuve est là de Konangai la preuve est là spectacle de vivre la Goma la Bukavu Bunagana ainsi de suite Rubao spectacle de vivre on ne parle que de corruption on parle de la reddition due à la corruption. Mais nous suivons de près ce qui se passe. Et c'est quand même mawa. Nous avons un discours nous va changer quand on consenti que non, on est basé au service d'eux. C'est malheureux. Tout ce que nous vivons ici, c'est héritage. Héritage, il y a Kabila. Alors, héritage, il faut tout défaire là-haut. Conscience, la bouche, il fait ça là. Malanda qui va dire comment la télévision, baza comme il est là, condition à la soldat. De Konanga Élysée Ouamara. Aussi au côté de la Kankokoro.
na imonaka bongo okoti ngolo ndenge koma basinge koleka bakati kati baloti na kati ya kankokolo. Ça c'est héritage ya Kabila. Batongi bandako na kati ya kankokolo. Kanseta basilisi kanseta etikali ndambo étouffé d'espace vierge ezalaki ke kuna nde bakoya kotonga extension ya ka nyonso bakabola batonga bandako ka bagara oloba te champ de tir mawa kende kaka bino oza bapanzisa yango te po otala mosusu toloba makambo boza kobimisa yo un problème particulier mais okenda kotala mikanda na bango batitre foncier baza na yango ya ane nini trois quart bapériode ya Kabila période na ye nde tomoni bakamp militaire ekomi baespace moko ya civil populaire quand ezalaki esika ozokenda ozobanga tout le respect na esika wana mais baroulage na taxi bus ekoma kokota na kankokolo s'il vous plaît ekoti na côté prince de Liège ebimi na 24 kasi kokima embouteillage mais justement embouteillage esila na kati na camp un endroit de souveraineté, un site de haute sécurité, un site de grande valeur et de souveraineté à Moka. On ne badine pas là-bas. Je me souviens, na Bangui, capitale à Centrafrique, force navale Eskezaraka, on vous écrit là, déviation obligatoire, piéton ou pas. Ce que vous voyez, il faut changer. Pour les amis, base Nabango. Il y a force navale. Et il en est de même partout au monde. Bissika, institution stratégique, il y a sécurité, les amis. Ils ont la portée de tout le monde. Mais on a banalisé les institutions de l'État sous ce régime de Kabila. Et on doit le citer. On doit le citer. Nous avons cité Mobutu ici pendant 30 d'années. Il y a le qui Mobutu à nous. Pour ne pas citer. On doit le citer. Et on ne le citera jamais. C'est une période de l'histoire dans Mboka Nabiso. Asali Mabe Mingi. Dans Mboka Nabiso. Et c'est une Mabe ba Congolais pour Bakoya Sima. Il y a la guerre à communiquer. Il y a la guerre à communiquer. FC ça publié communiqué oui, mais ezali ngel mawa mingi ezali mawa na communiqué FCC à Salaki bato bango bazalaki bato babatama tokose livrer na baguerre na bango te FCC si bango bayebisa biso nano journaliste mopanzisa moninga na bino na mwasi na ye basalaka Kabila bino Frank Ngiki baye komona bango na ndako chebeya na chauffeur na ye bazana basalaka Kabila bino koboma bango koya kofabrike baraison moko inavoué mwana Thérèse Kapangala comme on l'a fauché à fleur d'âge, à ciel ouvert, Mamoni, Élysée. Mais tout le monde a noté. Pétio, Rossi, Mukendi. Mamoni. Baboni comme ça, publiquement, devant bateau. Notre mosusu autaka poto Armand Tungulu le 24 novembre soi-disant que Atiora qui protège la Kabila il y a kufa ndenge nini ndeko na ngai député provincial Marius Gangani comme ça à bout portant il y a qui a besoin Dani Boteti on l'a tué comme ça. Docteur
Soso. Mais c'est criminel, on a tué. Bon, comment faire personnel? C'est une affaire personnelle. Bateau, et Béné, bateau, comment qui m'a parce que on a Lumbashi. Lukusa. Pasteur Lukusa. C'est la prophétie. Allez, bonnier. Bateau, on a qu'un exil. Nous devons coloniser. Nous sommes l'exil. Tant que Kabila en route. Nous sommes dans l'exil. Tant que Kabila en route. Mais pourquoi vous dites, c'est une affaire personnelle. On doit éclairer l'opinion. On doit éclairer l'opinion. On a BS pour ça les rapports. Maintenant, on a communiqué dans quelques extraits. Le mouvement de libération du Congo a pris connaissance par voie des réseaux sociaux du communiqué émis par le Front commun. Je m'excuse. Voilà, par le Front commun pour le Congo, par manque d'éléments contraires et dans une logique des personnes ayant perdu leur fibre patriotique congolaise au profit de celle du Rwanda, les collaborateurs du FCC, dans leur démarche stochastique, portent des insinuations malveillantes à l'encontre de son président national, Jean-Pierre Bemba. Le se tient à rappeler qu'il n'acceptera aucune leçon de quelque nature que ce soit de la part du PPRD, notamment en matière de gouvernance, héritier politique de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo FDL. Le PPRD et ses affiliés ont collaboré avec un régime caractérisé par des pratiques contraires aux intérêts du peuple congolais. Face à ces faits accablants, le MLC exhorte le FCC à saisir cette opportunité pour rompre définitivement les liens de subordination instaurés par Joseph Kabila, valet d'intérêt rwandais, et à œuvrer pour l'affranchissement total de la République démocratique du Congo de toute forme d'asservissement. Nasukiya. Décolonisé. Au début, il a commencé avec un ordinateur. Tout un téléphone. Ce qui est commis, donné commis qu'on déplacer, qu'il faut formater. C'est-à-dire qu'on soukola, et comme ma machine, elle est malade. Bateau FCC, bateau cerveau, il faut qu'on formate. Ce n'est pas possible. Et c'est incroyable. Qui est des Congolais patriotes comme ceux-là? Qui est des Congolais patriotes comme ceux-là? Quand on dit qu'on tanga awa, notre FCC mini, à le contraire. Élisée Ouamara, je sollicite un débat direct, face à face. Un responsable au cadre de la FCC, il y a un débat. Invitation lancée. Je vais le confondre, surtout Yaya, à deux. Je vais le confondre publiquement. Et autant de choses comptées parfois par éducation. Je vais l'humilier ici sur le plateau. Ferdinand Kambéré, Bengaï. Topé Douni à Kilama. Non, il était. Il y a Zanassé. Ceux qui ont Chadar Yaya. Secrétaire permanent. Je vais le confondre. Le ridicule qu'ils ont fait de ce pays. Ils ont fait peur de l'identité du peuple congolais. On nous amenons, allons nous faire vassaliser derrière le Rwanda. Avec des exemples concrets, je vais donner des faits concrets, des illustrations. En tout cas, invitation lancée. Rappelez-le pendant un mois. Débat contradictoire. Je vais les confondre sur le plateau, les humilier. Et pour que plus jamais, oser vous raconter n'importe quoi. Moi, je Désiré Mbozi ou Ambozi, tu as commis dans 5 minutes dialogue. Batunyoso Bakosenga dialogue. MSC pour le dialogue, gouvernement d'union nationale, Topé Bukusuka Wapi. Parce que, disons-le ainsi, opposant nous pour dialogue, mais bon gouvernement d'union nationale, Oyo
mokonzi mboka asili kopesa likanisi parce que ba lobi ndenge misana na Congo soki kaka bomiki au gouvernement national allez bokei 2035. Ndeko Élysée Ouamara, le MLC est un parti organisé, structuré et modèle. C'est une école. Idée et dialogue, et donc le MLC n'a pas encore siégé sur cette question. C'est une matière où le MLC a siégé sur Yangote. Et de ce fait, je ne peux en aucun cas parler au nom du MLC à ce sujet. Parce que je ne suis pas mandaté pour le dire. Ce qui MLC a siégé, MLC a ça un communiqué officiel. Et l'opinion le saura. Et puis il y a MLC a battu ma carte. Les Camerounais, ceux qui ont oui, à oui, en des termes clairs et à proposer des actes clairement. Même ton baka pour l'union sacrée, ton corps peut te faire ça avec sincérité. Ceux qui te causera d'accord, le MLC le dira après une réunion et fera un communiqué officiel. Ils ont non, nous sommes organisés, structurés. Nous avons aussi ces missions, ceux qui na tout le monde comment on monaki annonce que toko yamba mona mboka ja désiré Mbozi Mbozi asile ko tuna mutuna boye awa l'isore zo ke neko saima na Luanda entre gouvernement congolais na ba rebelle ya M23 siko ko tambola o président na bino azali ko tambola e kusuka wapi tina nango ni c'est que campagne na nyonso et que na wana mai ke zéro. Mais tout le monde est conscient pour aller Tatawana. Armée Nabiso est comme porte Kabila Sali à Mondéa Sala. Et Sengeli, la retraite et Salema. Et Belé Bakobima l'armée. Bakokisi âge qui a servi sous le drapeau. Et Sengeli, jeune la Sika, Bakota. Et Sengeli, jeune intellectuel, Bakota, la Katina armée. Et cette campagne vaut son pesant d'or. Et qu'on servir Mboka Nabiso pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans si possible. Et ça n'était pour la Jean-Pierre Bemba. Et là, on va te Sana. Instinct patriotique. Instinct de citoyenneté. Et ça a créé comme que tel le Sakamoto. Et ça, le corps a voulu nous sentir à côté de ça. Tala. La France, l'armée française, en dépendant de l'Ibosso et la Britannique. Moi, si, Elenge Mousseka, il y a 16 ans. Vous avez vu comment Moi, si, il y a 16 ans, la France. Originaire de la Normandie. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a télé, Molimo, il y a la France, et télé signé. Basodo a tellement qui dans le mouvement, il y a Jeanne d'Arc, qui a servi l'armée. Et ça qui peut l'arrêter, et ça qui peut l'armée. Il les a conscientisés, elle les a mis au pas. Molimo, il y a Bakoko, il y a Simon Kimbangu, il y a Kassavubu, il y a Mobutu. Ils ont tombé la tête de la bombe de télé signé. Que Bana Mboka, ma jeune garçon, va comprendre que c'est ma belle na bango. Va contre l'armée, va servir l'armée. Pour Mboka ma belle, au Kabila, tiens, tondi la carte. Bango va contre. Mikolo, va comme une bango qui est la retraite. Va jeune Baya. Mon livre, on a été M. Jean-Pierre Bemba. Il ne peut pas se poser la question. Il y a que et qu'on non! C'est pour servir la nation autant d'années que possible, sous ou par la guerre, pendant ou sans la guerre. C'est ça. Qu'on servir l'armée de la guerre. Donc voilà, Ndeko a comme hasard apaisé. Mon livre, moi, le terme, si Jean-Pierre Bemba, mes amis, le Congo. Le terme, c'est Simon Kimbangu, Lumumba, Kassavubu, Mobutu. Il y a moi le terme, si Jean-Pierre Bemba.
ezali te ke kaka mpona mwa guerre ya mwa moke ya rwanda te ezali mpo baza na se ya drapeau elobi bango nde bazala kokamba mboka na biso badefendre mboka na armée okoloba nini na bato oyo bazoloba tokosukisa wana okoloba nini na bato oyo bazoloba ke mwana mboka Jean Pierre Bemba batourne azosala oyo azoprépare campagne na ye Jean Pierre Bemba azalaki na CPI mbongo ezeutaka wakabila azobimisa mbongo ça a été témoigné na bato na bango moko kuna na CPI akowanga bakowanga na te na bato ya FCC bayawa na rappele bango yango 10 ans absent du pays mokolo yaki kozonga une spontanéité populaire bato babimi na balabala ya Élysée Wamara asalaki campagne te d'abord baannonce na télévision kakoya tel jour ezalaki te tokei tokomi na aéroport baza empêché biso kokota na aéroport ti quand même un nombre baaccédé na tarmaki bango wana bakei kozwa bato bakei ti na balabala bademobilize bato aye te Bemba aye te tu te souviens population wana Bemba n'a pas besoin de faire sa campagne aujourd'hui campagne na ye c'est salema kala pour congolais au Congo noko boye atala yo nzoka azososola congolais si asosola ayebi eti omo ye wana unité de mesure batika motema likunya batika motema likundu oyebi Élysée Wamara na table ronde ba acteur politique ya tango wana bakoli kuna ba belge baweli babanda bakongolais balobi tokos banda réunion te soki Emery Patrice Lumumba azali te ye oyo na poloko pour le rappel qu'il fallait seulement s'enlever. Mais Congolais qui n'était pas de son parti politique, qui n'était pas de sa vision, de son idéologie, qui n'était pas de sa tribu, pas question. C'est un acteur politique majeur dans Mboka na biso. Bandeko, tozongisa mitema lokola acteur politique ya tango wana. Soki Jean-Pierre Bemba tel ami, bomona yango dans le bon œil. Bon, maintenant, ça c'est un acteur politique majeur dans Mboka na biso. Unité de mesure. Tokobi Nasuka Mwanamboka Jean Désiré Mbozi Mbozi, 1 minute. Mot de la fin. Mot de la fin. Nous avons réitéré pour qu'on ait un débat contradictoire dans la FCC. Qu'on benga la mbongote. Benga la mbongote. Nous confondre dans sur ce plateau. Yami Balé, esprit patriotique. Yami Telemisi Jean-Pierre Bemba. Molima Bakoko. Et Telemisi Akende, Koyebisa, Bilenge, jeune été, Mboka Ozali à Bango. Bakabera Bango te, Nzambe Motapesa Bango, Atia Bango Aou. Batelema, Bakota na armée. Pour défendre Mboka, tout le monde a le sous, Bosoto Otomoni, Yaba Bunagana, Yaba Goma Bukavute. Rwanda batosa biso libera pe histoire na biso Lumumba Lobaka le Congolais écrira sa propre histoire et histoire yango to bambi yango to yeba banani baza kosala basali mbeba na mboka ndenge ba Louis XIV bazalaki cité la France il faut tout un peu d'angoisse et personne ne nous l'interdira c'est un cas début et tozali kopesa ba encouragement na président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo des encouragements olimo bakoko ezala na ye masuki wana. Merci Mwanamboka Jean Désiré Mbozi, secrétaire national et mouvement de libération du Congo, chargé à mobilisation et formation à Zali Nabiso Mokwalelo Liboso, il y a Soukate, na bandi toko zoyo pe na mikolo ezali koya
topé na débat contradictoire oyo to lancer lisusu oyo sengi et cet appel est lancé en direct pe tokoleka na kobenga bango totuna bango bozaple bondimi bobeta na bondongwana na mwana mboka Jean Désiré Mouziambozi na plateau pour parler République. On parlera République. Cet appel est lancé na mwana mboka Ferdinand Kambere topé na secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari topé tokoluka bato mususu ya FCC pepe kaka te FCC tete mikonjo wa yo ninga pepe ok ça va merci beaucoup na appel wana tokoyebisa bango tokobenga bango tokoyebisa bango pe tokopesa yango soki réponse ezwami tokutana kaka awa débat contradictoire. Merci na Yves Chouande, héritier Tumilandu, na Prosper Bazaki na Sima ya caméra, Rodrigue Kikunzu, Yemtouazaki na Nzela ya machine, José Andia, coordination technique, Bande Romalandi, ya Social Télévision, Mini ya Masola Mboka, Tosi Kokoma na Suka, Tokobi Sabino, Nini, Sokite, Suka ya Poso, Elamu. Oh Mabota, Mabino, ciao! Samboka mekuna lisu balion par stress Kobo bisa biso Toa pambate Na maramba moe pambate Biso mi kolomboe Ovanisi miso po kosa kosa biso Hein? Kosaka